vraiment, c'est une bonne occasion de se retrouver encore entre nous, peuple congolais, pour parler de ce qui nous porte cher dans nos cœurs, notre pays, notre nation. Avant de commencer, nous allons tous nous mettre debout et puis chanter notre hymne national. Nous allons inviter notre doyen, notre papa Alexandre, qui va nous chanter avec nous ensemble notre hymne national. Nous allons nous mettre debout. Je vais inviter mon frère Youkasson de prendre la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir peuple congolais. Bonsoir. En tout cas, je suis très content de voir m'accorder cette opportunité. Donc c'est la grâce de Dieu. Il nous a rassemblés ici. En tout cas, nous sommes très contents. Je suis là dans le cadre de sensibilisation, dans le cadre de mobilisation pour réconcilier les Congolais et leur donner le discours du président de la République qui dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas seulement un slogan, ça va se réaliser et vous voyez comment le pays est en train de monter, comment les Congolais sont en train de prendre les valeurs, comment notre pays, on avait promis à l'époque par les pouvoirs dissidents sortants qu'il y aura la gratuité, mais la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Mais on n'a pas eu le temps d'appliquer ça, puisqu'on n'avait pas eu la volonté, on n'avait pas l'amour. Mais comme Félix Tshisekedi Tshilombo est venu avec l'amour
de notre pays, avec l'amour de notre nation, il a mis ça en application. Et aujourd'hui, en RDC, il y a les Congolais partout, il y a la joie, tout le monde est tellement content de ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc il est en train de réaliser comment, il est en train de donner les Congolais l'espoir que demain, le Congo va être debout et les Congolais va être amélioré comme en Europe, comme aux États-Unis. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc c'est par là, je dois parler aussi comme Yokasson. Voilà. Ça c'est l'introduction. Oui. Donc Lopoto, mais je dois parler aussi en lingala. Voilà. Vous allez merci beaucoup. Lopoto ezali bien sûr. Ezali Yokasson yoboyoka monde entier. Nazali na cadre ya kotambola koyebisa ba Congolais que division ezali na tina te. Tozali awa na cadre ya koyebisa ba Congolais que bazalaka kondima te un jour l'IDPS akozaka pouvoir. Mais Félix Tshisekedi balobaka oh baluba oh baluba non, le problème ce n'était pas les choses de baluba. Ezalaki eloko moko ba fabriqué et aujourd'hui depuis Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'a jamais piétiné na niveau à Kasai. À Kendate. Mais lelo ba Congolais bazo mona comment Congolais azozo valeur. Moi personnellement depuis na tamboli na yaki na nzela na yena passeport na komi na aéroport puisque ezali il faut au mona yango na yena aéroport na komi na kiti na niveau à Bruxelles il faut na zo TGV na ya France tant on a komi place ya nini douane bateau n'a quitté en tout cas monsieur vous pouvez vous présenter oui vous êtes venu ici faire quoi? Non, je suis venu dans le cadre de la mobilisation du parti et redynamisation du parti de notre parti l'IDPS. Est-ce que tu peux nous montrer quelques documents? Na côté ici Loboko, na tché Loboko, na mon ordre de mission. Oh, ils ont qui signé par direction à parti na Bimisi Gaboy directement na bon séjour. Mais ce n'était pas à l'époque. À l'époque, ils étaient Zoaé, au Mokamati. Donc, Congolais, tu as commis aux valeurs, Oyo, et Loko, c'est quand on a maté, Lelo, tu as commis comme Yango. Batu Bazali, se demandait comment Congo et Kobonga, puisque Félix Tshisekedi Bazali, ton expérience. L'expérience, ce n'est pas de faire un doctorat. Tu as fait les thèses de doctorat, oh, je suis seul licencié. Combien de licenciés en RDC? Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière Kabila? Derrière FCC? Combien de docteurs, combien de professeurs? Bando ki balinga kimbo kate ebonga. C'est mon monsieur na otangi mais oza maérité. Bazali ko une expérience, mais depuis Fatia Koti, il a montré de quoi il est capable ya ko gérer puisque ce n'était pas facile. Bato bazo se demander pourquoi Félix a sangani na Kabila. Pourquoi bon c'est les questions bato monsieur bazo tourna. Koya nangai na koma ki awa c'était prévu na koma na salle. Oyo réunion salle les alaki président betaki discours. Mais tant et PCM la kingaité na yaki kokuta président puisque likambo ya visa. Na beta discours puisque visa les alaka pose visa na Congo. Mais il faut moi na masolo hein. Peut-être au salle le sambo hein. Ou bien ba Angelo hein. Ba Angelo boya te awa sambe salame. Mais chez moi, nazoaki occasion, tant que Bamodiga Kakete, Yokason et l'IDPS, bah fait sur de la mission, il fallait qu'il y ait en Europe 48 heures. Mais heureusement, puisque Nakoti malheureusement, Nakoti Saki en vendredi. Ce qui est que mardi ou bien Nazoaki déjà visa. 48 heures après, Nazi visa. Nazi visa, Babenga, monsieur, tu peux te présenter? Naya boy mardi, Nazi visa, na tic, na billet. Donc, Makambo, oh, ils allaient connaître déjà que Congo na biso, donc Makambo est comme komata, Makambo est comme évolué. Fachi a se retrouvé dans condition ni na Congo. Vous devez reconnaître ça. Tokuti, pouvoir na biso, Félix Tshisekedi, biso IDPS, tous en a 30 quelques de députés. FCC, 300 quelques. La Mokaoui. Ceux qui ont combien, ceux qui ont 20 quelques de députés. Mais tous ceux qui ont attendu le beaucoup.
à lobby, venez, tout travailler. Azali ko peut-être que te appui ya baninga mususu bakoyi ko ya ba travailler ba songa président pour tout travailler ensemble. Ba sala yangote. Bazali ko zela mboka ezala ingouvernable. Complot ya FCC na da moka ezala ka moko. Ya ko détruire Félix Sekedi Tshilombo. Ya ko longola ya azala kana pouvoir te. Ya mufacha beta calcul wana asali tout à lobby tocha nase intérêt général. To longola intérêt personnel tocha puisque biso bi de pèse ne to ko fait la batte. Qu'on se dise la vérité, mais ce qui est là, tous alia ou tous autres membres moni tochena assez, puisque tu as dit que ce qui te l'andeli guerre ya oya salaki ngaboy, oya salaki boy, mboga na biso eko bongate. C'est pour cela, tous ali un peu à l'aise, tous dans l'idéologie à président. Président yebi de quoi il fait, puisque avant de réagir, mon avant au salle du Cambo, il faut yeba déjà misi sana yo. Il faut yeba que tu avant na salle du Cambo, puisque bando bazo tourner, tu boye Félix c'est pour ça sangani na Kabila. Et loko bomisa musée. Mose soki ayoka Tshisekedi amolomba ko kitana ye na Congo puisque alobaka o nazo comme Kinshasa je dois travailler avec l'opposition non armée. L'opposition non armée c'était l'IDPS. Mais tango akoma zo Tshisekedi azongisa kabaya kama tende ko sala bilanga. Tshisekedi alibité oyo dossier oyo toyoka Tshisekedi azo bazo isiko bazongisa ya aya en Europe. Kozonga boyi quelques jours après mondela changé. Kaka bato puisque Tshisekedi asenga mozeke pese biso facture ya bato uya na bango tozie bisa bango toye ba mbongo nini oyo bazwa tozongisela bango bazonga na mboka na bango o il n'y a pas des étrangers il n'y a que bizima kara la bizima kara donc bizima kara na ibite kwa moko bizima kara za kuna moko neti kwamba mususu bozo yoka o azo senga vérité résigne azana ndoite donc bandeko eloko to sali dans Congo Félix Tshisekedi a sali une démonstration sur le plan national que international il sait montrer de quoi il est capable ya kolakisa ke pouvoir les Iraki non pays ezali non ingouvernable mais fachi asangisi batu nyonso FCC ezala la moka pa comprendre que intérêt ezali moko poto tonge kola na biso. C'est pour cela bozo mona coalition o FCC caché boté bando comme soso bayeba kiteke Félix Tshisekedi akosala bien pour na ba Congolais ba sepela bakanisa ki akwéchoué yango ba komi ko na ba réseaux sociaux ko ba n'importe comment mais voilà aujourd'hui au moins bozo mona évolution mboka na biso bozo mona gratuité enseignement bozo mona ba camp etongami bozo mona sur plan international ba américain facha ke ya silisi guerre ezalaki guerre froide entre Russie na États-Unis facha silisi yango a sali médiation. Donc Fachi azali président azali mutomoko international ala kisi makambo moko minene o bino bokoki ko bona déjà que mboka na biso asengi boyi quelle que soit votre identité puisque mutoko zala en France mais ozoki identité par rapport ya pasi ya dossier songolo pakala alobi mboka na bino ezo zela bino aye moko ko travailler avec akocha commission wane kozala pona ba investisseur baya yemoko travailler yemoko kozala en personne et kozala chapeauté par yemoko chef de l'état pour que mboka na biso e bonga donc masolo ezali wana boyoka yango bino ba congolais tout bozala ka bolinga ka changement tozalia wa kobeta masolo oyo fo boyeba ke tribalisme ezali na place te na mboka na biso puisque mzamba pese biso mabele ezali na 4 langues Kikongo tozana ba Congo, tozana ba Luba, ba Swahili, Bangala, 4 langues. Na 4 langues oyo, zamba lebi mabele na bino yango wana. Mais yo zolo bate, balo bate. Siko olingo pesa bango mabele nini. Et puis ba tongo pe bazali ko ba muluba lelo siko itango sali gratuité enseignement. Ezali pona baluba, to ezali pona IDPS, to ezali pona école moko. Donc pona ba congolais nyonso facha la kisike Congo to la kisa bolingo. Et là, les zanga na biso na Congo, ils ont manque d'amour. Donc, mayel na biso, to sangisa yango, poto ya to tonge kola na biso. Donc, bah oui, bah vous avez une question, vous avez tourne peut-être, vous voyez bah que tu peux répondre, puisque la moka na côté nango la moka d'ailleurs. Bah oui, charmani bah katele les sous une année, bah zobi bah zo senga soki na mbongo sous afutala. Bah oui, charmani no charmani, oui bien. Donc, kuna masolo zali ko beta ma contrôle, hein, contrôle. Donc, tozo beta masolo, il y a changement, toya, totonge kola na biso, division, et puis mise en garde na bato bazali ko sala makambo soso. Biso Congo, toza déjà na drapeau, il y a biso ya pays. Lorsque vous allez apporter quelques symboles, il y a Zaïre. C'est pour montrer quoi
Donc c'est pour montrer que bino bozaki na complicité ya bato bakima bayao. Boza bayibo. D'où combo boza ba combattant puisque combattant c'est nous les combattants de l'IDPS. Bato ba mona bato ba sala vis-à-vis na Kabila. Far en far boza ka il faut bokita Kinshasa, bokita Congo, bokita te. Hein? Il fallait bokita tere wana zaki ezo inda. Vous étiez où? Ozo benga okomi kokoma na coin au combattant botolati c'est toute la France. Ce qui s'est passé ici. Allemagne bientôt, Allemagne connaît Zalaki, na ba chien policier. Bazo yongo ta solo ya batwa na ba mona yo kason. Yo kason. So ba moni yo ki son. Kuna ba chaki chien policier. Ayongo ta solo Zaïre. Ah mon ayo lapa. Merci. N'a d'autres questions. Oui, bah vous en avez question. Bon retourne à yokason comme actualité zokende. Binomogo vous avez témoin. Magambo ebele ya kolobezalité, mais vous êtes témoin de ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que Félix Azana Bolingo ya ko changer bomoni yango? Est-ce que Félix Azali da potala binomogo bomoni? Donc événement ya koloba mingi ezalité binomogo vous avez témoin. Nyata borto Fachibe Fachibe Oboyi Fachibe kati wapi Soko kite sumba j'avais le kufio que fait Fachibe Tozawana merci beaucoup. OK. Betel Fachibe boko OK. Merci beaucoup Nandegonabiso Yokason pour l'introduction à tous qui sont vraiment solo bon. Donc on a répondu place moko ndekolobaki pour la question ya ba ndenge musée Kabila ningi babo tubomisa yebiso bongo na pression na biso oyo akendaka kozwa papa Tshisekedi tinaki na Kabila Kamonga. Ça veut dire que l'air ba rwandais basali ba na mboka na biso papa Tshisekedi asengaka musée Kabila facture, mais musée Kabila asengaka andimaka makambo wana te azwa papa Tshisekedi tine na village na bango. Ça veut dire que Kabila va ko na Congo ba signaka accord benga accord de l'Émirat. L'Émirat za na mboka na biso. Ils ont un hôtel moko za kota ba Kivu kuna. Ndeske ba signaka ba accord na bango wana bitumba oyo za na côté kuna na est wana eza bitumba oyo ya facture wana. Ya facture wana bitumba wana bazo bande biso kuna sake Kabila na ba musée ba signa biloko wana. Banda kala ke bitumba oyo facha zo bunda lelo za bitumba oyo ya héritage oyo batikela kiye. Leto bunda biso na wana na biso na bino yango photo za sima mokonza mboka accord de l'Émirat na esenga lobake no bazwa 300 km ya mboka na biso bapesa yango na bamboka wana bato ba Rwandais wana nde vérité ezali wana. Donc biso lelo oyo photo temele wana esale mate sima mokonza mboka yoma bitumba za kuna ebele IDPS bazona kitchaza mais pona ni kaka yokaso ba futu mbongo. Puis aux cousin président de Baraté. En fait, c'est quoi? Merci beaucoup pour la question vraiment. Yokason Nazali Kombo Nangai, Omani Tobombaga, comment Nazali Katende Tumba Delphin. C'est ça mon nom. Nazali président du Parlement debout 10e. Nazali grand mobilisateur, il y a parti IDPS. Chaque fois matinée, chaque fois banini et salamaka et puis tous abattu à front. Oyo basala Kabila qui était à Tambola qui nous permettre cellulaire. Les abisso. Donc kozala nangai. Donc ezali yokason. Yokason et yebani puisque nazalaki koyeba ba congolais que un jour batu ya wana ba yokason. Koya nangai wana poto parti nde a pesi lettre mais Azina a charge tes alliés combattantes. À l'obiokason, l'ito sali, il faut aucun de la manifestation, autant que le président, bah ça le aucun des cas que nous avons foutu là yo aller comme retour. Combattante. Mbongo ya présidente, mbongo ya partite, mbongo ya combattante. Muluba pete mungala. Les choses les alliés lo mo ba kindonge zala kana ngo puisque batu balinga kama kambuté bazo mona puisque mutu mususu akolo babundi bien sûr tozali nyonso toza ba combattant lit tosali même bawe bazawa bawe bazali banda lit tosali toza ba combattant mais makambo ekesenité vraiment hein donc mutu na mutu azane ngongana ye ngai tinenga nazo travailler na cadre nazo ya na cadre ya ko mobiliser
les Congolais, dans le cadre de soutien, il y a président de la République. Et puis qu'on sensibilise, qu'on redynamiser parti, qu'on puisse avoir espoir. Il y a des gens dans les bandes, dans les zones il y a IDPS. Donc il y a institution. Donc je suis là, avec ordre de démission, il y a parti. Et ça dit que Nazali cousin, il y a président. Et ça dit que Nazali, même 50 francs, il y a officiel à parti, il y a un côté. Il y a des gens qui étaient, Buntu Oyo, Nathan fait comme, n'a pas comme. Na yebisi mutu apesi mama nanu maison les craignants na Kinshasa soko kei maison les craignants ezali sur poilu okei yango komona yango na papa Laurent na boye kotanga ba comme na tangi comme puisque boye kende boye ba déjà que bato wana bazali ba membre d'honneur bato ba travailler depuis kala na IDPS donc ba c'est prédit que yoka son dengo za boye il fallait que na manifester c'était prévu na koma na salle mokolia salle président salaki na France. Mais nous avons tenté, puisque visage samedi, nous avons fait à la maison Schengen. Mais nous avons fait le tribalisme. Mais chez nous, il n'y a pas le tribalisme. Le tribalisme est dans l'IDPS. Puisque nous avons dit que tous les ministres, Rose Boyata, Azaya Bandundu, Mouyanzi, Tozi, Yves Bopong, Azali à Bakongo. Azali ministre ya tourisme. Rose Boyata Azali ministre ya affaires sociales. Bankoulou, Yves. Bankoulou. Ministre Bankoulou, Yves. Tourisme. Ah, tourisme, ok. Oui. Tourisme. Tozi, Akrasia, Azali Bongala. Azali ministre ya économie. Est-ce que Abundi ko le kayoka son? Puisque tu le bandengwana, oui. Agracia Abundi ko le kayoka son? Mais tout l'obligation, les alliés sont combattantes, ils ont opportunité, président Poni, à la boy. Puisqu'on a il faut un ministre, et il faut un boy. Est-ce que le combat, on a tout ça là? D'abord, il y a tout ça, il manque d'amour. Donc, il y a docteur Longondo, ministre de la santé publique, Mungala. On a un Moulubate, Mouluba Nakati Azate. Tozui, Ribin Simikindu. Il y a hydrocarbures. Azali Grand Kivu. Na ye na o ya vice-ministre ya justice. Donc presque kuna bandeko ezali nini. Oui bien d'abord bien sûr il faut ba yina puisque tribu wana ezali tribu mo ba jif hein. Il faut ba yina bango. C'est sûr. C'est sûr. Puisque d'abord nazo yebisa que ezali problème ya tribalisme donc tindengo to bundaka wana soki ngai na travailler petit chole na zakana ye. Ngabise kete ngamuto na yebisa kete tozala nayo continuer. Tant que fils a bandit va désordre dans la vie, mais petit yaga. Nous avons un petit, na foulier, même si yaga tout travailler. Ma question fils non, qu'on a écouté la bête, si on a bêti l'histoire, non, l'histoire, on a bête makambo, oyo, et autres là, mboka. Pona nini ngai, puisque mutu aponi ngai, c'est un épisode qui était nazali très important, yo landakanga monde entier. Est-ce que pour nazali na yango? Si plan international que national puisque peut-être comme on a mais Liban même na mboka mususu bazali ko welela yokason tonga na yebi ba musinde ba lo balo ba pesa ki mbongo to mo ka ba mbongo ba pesi nga sans fante même 10 francs il y a 50 francs je n'ai jamais touché ça mais nazo touché peut-être combattant à l'éviter son zoboy kenega so mamai mais montazi na yebso que montazi en charge combattante établissement donc tous à la kimia Lingana. Soko kei na pasteur Gili. Il n'est pas moluba. Mais ngai tinenga na zaboy azali mungala. Tozo bunda na bango ensemble puisque biso tukone tribalisme ezalagate. Ezali ene tribal batu ya la muka. Bazangi adima, bakoti sema ya bapeti, to banda ko luka trouble, o tale yo ko inde o kei boyite, o yo sali boy. Est-ce que ndenga na ibo inana futenga parti, futenga ile kote? Ngana tambola kité na occasion ya kokuta na manifestation prison puisque nazali grand mobilisateur na les kana motivé ba congolais ba combattants ba yo kama solo c'est ça. Okay. Merci beaucoup. Voilà, érotique Jean Pouy. Voilà, tous on a un petit peu la politique. Président Alobaki na discours nemoko alobi ngai pona est ce qui bitumbe silité s'il faut donner ma vie s'il faut donner ma vie s'il faut donner ma vie ils ont continué toujours kabatu bazo kata mitu na yoka ki susu pas plus tard que hier soir ba kata ki au moins 16 personnes mitu et puis toyé bien très bien que bino ba politicien puisque on est politicien et que la katiwana monisco azo salelo mon côté nous avons noté que aux les kana est wana
Donc, décision ni politicien a vu par rapport à Yabitumo ils ont continué à Est. Est ezali na kabane ya ba mafie. Pour nani, tant que président a eu décision que s'il faut donner ma vie pour la paix à l'Est, je dois le faire au Monico Makambango Zoya. Donc, pour ça, na bango ezanini. Fati ya lemba. Est ezali zone ya ba multinationaux. Surtout Europe, France, Belgique. Balinga kate, puisque Kimia na minute, puisque Fachi a lobby bongo à s'associer, mingi na ba américain, na ba russe. Mais le col européen, bazana plan moko, bazo kota dossier wana. Depuis mukile salamate russe na ba américain ba yokanaka. Depuis Congo e banda. Mais Fachi a sali yango. Oyo ba russe ba lobby bazo ko investir, bazo tia ba bando ko tonga ba train, ba TGV. Oyo tozo tambola na Congo na miki la poto awo. E banda ko leke kende kingasani, ekende ba nani ba Congo partout mon Congo mobimba. Donc ko kende katanga en désordre. Oui, Facha lobby et puis ba russe ba lobby tozo kitana Congo. Souci wana tango ba moni yango Facha lobby a réussir diplomatie internationale ba levite to bande comme kokota na ba civil. Guerre wana bazo mona batu teke bazo bunda boy. Bazo kote batu na ba kuluna. Ce sont des colonnes, les guerres teke boy, ozo mona batu ba ina masasi kakakakate. Bazo kote batu na clandestin. Ba ina putu kakakak. Ba sa lokole ba terroriste. Et donc, nous na guerre na est, ezali ba terroriste. Ezali teke batu boy, masasi ba soda, bazo sal front. Puisque depuis Fatia Koti, basali bazui déjà 7 villages ba récupérer. Kaka armée na biso FARDC. Pona nini Fachi apesi bango adoté bango moyen akolia. Apesi bango makoki. FARDC batuni na ndako sena biso kete makambo Fachi asali na Congo ba FARDC batuni na ndako. Atuni mama madame na ema allo madame. Boni alibite awa déjà ration yaki. Yo kuna kaka sala musala. Donc musala ezali matuza. Mbomezo beta mana este yandenga liboma yango kanda na bango comment FARDC a eu occasion ya konyata mboma. Vous comprenez? Yango. Donc mbomande zotoka bazui kanda siko ba ko tele batona bona coin. Hein? Donc kanda c'est pour cela Fachi a une stratégie. Stratégie na yeba congolais bandimaka te que Fachi a ko réussir. Fachi a une idéologie, babanda ko ton expérience que tu as nango collègue même docteur. Fachi il est plus que même pasteur na Congo. Donc monter ya solo ayena bolingo, ayena stratégie ya ko ba congolais qui était voilà un Congo nouveau. Ozomona ko Fachi partout azokende. Comment Fachi a été accueilli en Allemagne? Non, on était là ko salamate. Papa Mutuna Suka, à quand l'arrivée des Américains et des Russes dans Congo? Officiellement, voilà. Bon, on a fait ce bilan puisque bah investisseur tout avant bah na Congo et batambula bazela bilan. Mais pour na manduki pour na nini basi balaki déjà que bazo pesa à États-Unis ils ont pesa 13 hélicoptères. Nani Russie bazo le baké bazo pesa 50 chars de combat officiellement sans compter ba munitions. Et puis Fachi kotambola na yo yokoki déjà ba pesa ki 1,5 milliard de dollars. Bon ngwa le baki il faut ba le pesa mon ya unité. Il faut utiliser pour na acha ba unité na téléphone. Mais le code azai maka aloba awalingi boling mboka na ye, alibete soki na china na téléphone ya ko pasoka. Vaut mieux na cha on a gratuité et enseignement. Donc Fachi béton azuité alobimbo puisque bon wana ba lobi ba pesi Fachi pour na moyen de transport. Pour bien 1 milliard ezali mongo cadeau ya Fachi alingaka le bate le kola mboko ngana za président na batu bazali ko loba azo sala gaspillage azo sala boy kotambula Fachi et puis koya ba américain tous à la patient bientôt puisque ozo yoka déjà ba manduki o ezoya ndena ba belge lesi basi bakitaki déjà la belge puisque ba sali bongo pona nini pona ko lakisa déjà que soki ezali système ya welela soki lilie soki ochete okoliate système ya licheli wana système ya biso ya Kinshasa licheli lichete lilete donc Amérique ibisaki ba européen tout oya kokota dossier Congo te okoliate voilà ba belge baza déjà na port na biso ya Matadi batomo bimba ya Matuza donc Matuza ni
Mandou qui était musique à l'état. Oui, musique à l'état. Il y a musique à l'état. Ce que je bête à Bakimaka. Moi, question, tout le monde peut toujours américain. Mais réaction à la population est Samina Beni par rapport à Monisco. Parce que apparemment, la population à Beni est d'accord dans Monisco. Mais quelque part, si on peut reconnaître la position de notre chef de l'État, il soutient quand même le maintien de la Monisco au Congo. Alors qu'est-ce que et là on est par rapport à cela? C'est la politique. La moka côté na petit wana. Au bazo ça marche. Pour comprendre le terrain football. Oui, yango na yebisi que te ba côté système ba yebisi bango que te bo ça la Monisco akende. Puisque Monisco ba simbani wana pona diplôme moni libende moko na loboko ele la gate. Donc, ce que je des amis balé et là. Donc, soutien ou en présence ou en Monisco. Ils ont ça quand même quelque chose. Les problèmes alinés. Bango bazo linga Monisco même Monisco à répondre. À lobby, guerre ou ezalia ou tozo mona batwa na boité. Ezali kaka bazo ya zinga. Mais Monisco ko bando beta batu civil kaka masasi. To yebaki bakan place où ezaki ciblé. Fac de ça à kati déjà a déjà 4 sites ADF asiba bazu yango mais bande ko ya oyo ba ya biso bazo marché bien sûr pour na passi mais bazala na tamba ye bande ni ya ko sala stratégie Monisco oyebi bango bakozala bien sûr soki bazana ko remarquer que te ya ça ne va pas na kata Monisco mais ezana le lengo wana te basala kité ba kene ko tomba ba institution ba tomba ba biloko est-ce que au sommet iloko ndengo wana manifestation ndengo wana non. Ceux qui bazo monekete toujours se prêter na esali ya Monisco ba kosa na marché na ndenge sengeli me bakei ko tumba centre ya oni batombi na ba ndako ya l'état ezalaka te donc biloko bongo to ko permettre te ezali biloko oyo ezali complicité ya bato balobaki ba ko semer insécurité na bato ngambo wana que pour que le pays soit ingouvernable. Donc nous sommes trop vigilants to yebinde ni to ko tia bango quoi jambe bakende pour permettre cellulaire. OK. C'est une de mes questions retourner ce soir. Maman. Oui, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir maman. Comme maman Jeannette Mfwamba. OK. Ngai question na ngeza boni. Président na biso to monaki akende ko kata riban pona akini bopeto. Mais jusque là chose grave. Tozo tala tozo mona ba saleté partout. Et puis mbula ebeti bato bakufi nyonso wana pona nini bakanivo nyonso eza bouché mai eza na bisika ya koleka te siko gouverneur Gentini musala na ye na ba bourgmestre musala na bango eza nini? Oui, merci beaucoup maman pour la question. Oui, bi na mboka na biso na province na biso na capitale na biso Kinshasa ezali na eloko moko esemaki wana ezalaki kindoki ya bato wana baleka puisque mboka soko otali mabulu ezalaki ya ndenge mais fatia koti na 100 jours alakisi que il faut quand même province oyoki déjà mopepezo leka mais le problème ezani bandeko wana depuis mituka oyo bazali puisque bato oyo mingi baza wana ce sont des gens de FCC donc bango bien sûr le président zolinga basala oyo mais bango bazana bana na bango ils ont déjà quitté bazana volontaire ko salate d'où tozo ke na bango malembe problème ezali que to kolakisa te oyebi soki oyebi nyao kete nyao ina ko bare lobby o mona lobby te OK ma o mona été donc zala mael tozali à l'aise toyebi to ke na malem chef de l'état le garant de bon fonctionnement et commandant suprême a koyeb donc yesu sina to ke fatia zo kitati na ba mabulu azuza ba risque na butu ezali azana souci peuple na ye d'où batwana il faut ba sala que mbok ba peuple ACP là aux hommes le kamba gratuité enseignement ezala constitutionnel mais montemoko ta sala yango te ezala applicable okomi ko yoka kete ba mususu bazole bakete ezala ki ide na ngai ezali ide na ya montotin ezali constitution ba lui kete gratuité ya école de base bana batango fede mais comment bino bodlingi yango ko sala yango te olebito banda yango donc biso na Félix Sekedi président ayebi tozo kenene batwana malembe toyebi mutu nyonso akozala à rattraper ne vous en faites pas facha la akenda ki yamoko la saki kini bopeto
bien sûr, tout le monde a moins avancé, Jantini n'a moins aucune volonté. Mais sauf il y a des bourgmestres où ils bazali peut perdre. Donc, bazo peut-être bazana caché tenango bazo mona kete so na sali boy. Mais attendons voir comment tous autres mariembe ndenge magasore ko le kapo liboke ko funga makala mingi te. Donc, bozana kimi. Na ko rebondir na question maman vraiment la question très capitale pour Namboura Abisso qui nous en a déjà ça fait longtemps ndenge ndiko tolo ba saleté za belé partout. Et ça qui est à niveau tout, placement écolique, ils ont bouché. Donc, les Camerounais, ils ont des propositions dans la président de la République. Ils ont dit un espace vert. Ils ont dit il faut tout raser. Pour rétablir ordre juste. Parce que nous avons parce qu'une fois, bandako ezara na place ko les kalikolo batongi ndako awa ça veut dire que risque tema à notre porte na kisasa kuna du ba bisika tout nyoso il faut ko raser bandako nyoso ba espace vert pe zonga nezara liboso pour na kotika mboka nezara bien propre parce que étouffement wana ba biloko wana ko belé ba érosion ko belé parce que bato baza comment on appelle gonf ko enclavé baza ensemble boyé et qu'on pèse quoi en fait. Donc, d'où plutôt proposer président que non, bah espace vert, les bossos, bah terrain ou bah teka il faut qu'on rase tout, remettre à zéro. N'ayant pas que c'est les choses maman, les alibes américains, bah on est basé, ils ont la société moko yewana, pour nous bah salité. Tout y a terrasse donc bah banda kala mingité, bah qui bientôt et ceux qui bah bandi ango, bah on est bah banda ko sala puisque terrasse milangi. Nanginde zali kotonda mingi ko bwaka bwaka ba milangi siko machine ko ya ona ezo ba biro ko na ezo lamba machela na voilà recyclage bazo lamba yango donc salité ko zalaka lisusu tena donc bazo yango société wana ezali déjà donc bazo banda misala bientôt so ba bandi yango ko mona Congo ko mona Kinshasa ndengani ne kozongera donc mais président à prévoir nini par rapport ya ba parce que normalement na banzela akati un camion et les capétés pour nous ramasser la baveni pour nous ramasser ordure wana peut-être pour nous recycler mais si ko yone chibato baza musika kuna boye bo prévoir nini pour nous sensibiliser bango de façon que non ba mutsuka zo tambola abaka bouteille na balabala te et puis ceux qui par exemple azana asali pondu et pas nae banzete wana abaka yango ba terrasse. Pour prévoir nini côté. Il y avait les moyens, je pense niveau Argentine à ça là qui avait ça pour bourgmestre mais moyens on appelle ça qui ba mususu betilizango na lulenge isengeli mais puisque Kinshasa na ibisho que ezalaki par terre. Soki otali Kinshasa ozo ka Kinshasa oyo ezalaka donc Kinshasa là qui par terre mabulu partout. Oyo batikeli biso pa yandre. Atika mabulu yandinga liboma. Donc mboke ezali wana ba bourgmestre ndé base wa sikotan ya ko pesa ba chef du quartier ba ko pesa sensibilisation puisque le président a wasala ba descente président zali toujours na musala ya ko yebsa donc bientôt président oti ko sala réunion et bisi bango que il faut partout ko cha ba terrasse ko cha ba konga banzela société oyo ya po songa biso puisque ba tout oyo bazolinga nini bazolinga te que image ya ba mindele bango na kete mboke zali bien or biso tozana na souci que mboka na biso ba ebonga ba congolais tout ba mona que en tout cas volonté à fatia ko changer mboka ezali donc ezali ba chef du quartier ezali ba bourgmestre ezali na gouverneur bangonde bazali au service one donc ekozana na suivi moko oya kolendele du quartier oya kolendele chef bourgmestre qu'est-ce que nini asali na quartier na ye nini asali na bourgmestre président ko sala eloko wana bientôt donc pour que misale mona na kete mutu bourgmestre oya kolinga ko sala te il sera sanctionné. Maman sisa na sisi maman sisa nalingaki na loba wana eza mwa proposition mpona moni président azobongisa nzela ya kindele ngai na Kinshasa navandaka na plateau ya baprofesseur naza mwasi ya professeur et puis na nzela na biso ya kolongwa kaka na trafic kokende kosala ceinture mobimba ya plateau eza ya kokufa et pourtant ezali esika oyo epesaka pe kitoko ya mboka na biso parce que eza esika bato bakonzi bavandaka mais côté wana nazomona neti eza négligé bazolobela ngo te banzela nyonso et pourtant
kala ezalaki olongwe na campus omati osali ceinture ya plateau mais nzela wana ekufi complètement moyen ezate soki pe na ba misala oyo président azosalisa wana lokola azosala kote ya Kindele ezali kaka non loin Kindele na plateau eza ekangama soki vraiment président akoki kobongisela biso mpe nzela wana nakanisi ekozala kitoko mingi. Merci mama. Omoni problème ezalaki que ba quartier nyonso ba bourgmestre nyonso ba pesa ki président pesa ki ordre pas gouverneur alandela ba quartier ba sala musala wana mais ministre ya budget a aussi lancé dossier oyo ya inondation na ndenge zele ekatani na zele même ekota kianza côté ya Mongafula donc ndenge ma esali yango esui que bazwanano basala business la place wana soki basilisi yango donc président otozana ye aza président o azo sala suivi donc c'est pourquoi le président lobby que pour na likambo yetali ba investisseur et kozala tek ministre a chapeauter yango et kozala tek conseiller a chapeauter yango et kozala tek songolo ote yemoko à côté commission oui kozala yemoko kozala chaque fois azolandela qu'est-ce qui se passe ni nezoleka donc aboyi makamba ministre aboyi makamba cabinet donc lui-même a chapeauté dossier ya ba investisseur c'est pour cela ba tout mususu balinga kite ba mususu bazaki ko liambongo ya ezaki soki pour investir aya pesa nga 100 000 pesa nga autant nyonso wana zo freiner que ba kongole bazo misarete mais président na biso atimbeli dossier wana donc président zali à l'écoute ya population congolaise azali ayebi mafia ni nesalamaka donc ba tout même tous en coalition ba tout ba possibilité que tu réussir mais biso comme le garant de bon fonctionnement a ko imposer bango basala oya kolinga puisque chef de l'état soki moto akotosa te akozala omokamate on va arrêter arrestation à l'immédiat au salaire ok boyo qui sont boyo qui sont en des donc makambo yango wana ok oui oui tata nayebi ke yo ndeto tuna ba question boeza pas aux directement concernant aviation civile tout le monde na mboka na biso à chaque fois ekeleka 2 mois 3 mois ba viezo ko ya kaka ezoko la kaka ezobomaka ba paisible population ou bazo vana tranquillement est-ce que réponse ni eza au gouvernement rose de biso concernant aviation civile parce que ba avion wana na organisation internationale ya aviation civile ezali akobeba oui yango que président Sali n'a eu déjà que il y a une disposition si avion o ekozala déjà disposition ko somba ya sika pour ça la transport na Congo oui bi avion mingi basala ka contrôle te et loko zo sala yangoana qui était avion peut-être basala entretien peut-être ekozala ndeni donc les risques te que ezali peut-être le chef de l'état ou bien ezalité mutu songol bazo prévoir que bazo sala entretien te il faut basala mo contrôle donc eloko wana ndeko sala que ba crash wana sala makamingi te donc bientôt mesure wana ekozala disponible puisque président zamana poto ayebi système nini ndenge masolo beta maka awa na pikiri ya poto question okay. Ah oui c'est pas président va continuer président Alexandre va continuer. Pourquoi la gratuité de l'enseignement? Cette politique là pour moi est une mesure d'égalité et de justice sociale pour la Congolais pour ne pas y avoir de base bazala batambongo batanga au bazangi ba moyen bava na landa. Et avec ça, qu'est-ce qu'on construit après? Société Mokabasoba, Bana au selon Kotanga Yate comme brutalité, éducation égalité. C'est ce qu'il a dit les grands penseurs politiques. Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui meurt de soi-même. Donc, Koufa, éducation sur les athées. Un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple dominé d'avance, humilié. C'est pourquoi, bon, tout ça, la gratuité école, pour permettre à peuple congolais, tout enfant congolais, à Tanga, à Koma, à compter. Surtout les bosseurs au Tanga, dans le Koma. Pour ceux qui ont Tanga, au Koma jamais. Et puis, à compter. Pour moi, nous, Congolais, à l'heure actuelle, plutôt dans le 21e siècle, c'est vraiment une honte. Tout le monde dans le Congo, il y a Bana, qui n'a jamais classe. Et pourtant, nous avons tout entre nos mains. Le président a décidé ces mesures-là, cette mesure-là plutôt, alors que c'était difficile de les prendre. Il fallait 3 milliards pour mettre en place. Pour mettre en place,
non pas seulement pour l'école officielle, donc l'école à l'État, mais pour l'école conventionnée, c'est-à-dire que les écoles privées conventionnées comme l'école catholique et protestante, et puis les écoles spéciaux, où on prend la banane, on l'école, autiste, il faut pas autiste, il faut pas dans l'école spécialisée pour la banane. Ce sont ce type d'écoles-là que l'État, il faut financer. Parce qu'on ne peut pas laisser ces écoles-là dans mon individu. Pour avoir besoin de l'école, il faut que l'État, l'école, ils ont un titulaire. L'État qui a un rôle. Personne comme un phare, comme l'armée. L'armée, c'est la terre. L'armée, c'est l'État qui a un rôle. Alors, il y a un autre lieu. Pour bananier surtout, égaux devant la loi, devant la société, il faut l'État assumer l'école gratuite, mais obligatoire. Donc, si on a plus de gratuité, il faut moins que des classes. Il y a des plus de gratuité, il faut pas le bon. Non. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la justice sociale. On permettre à tout enfant congolais, à tous la même chance d'égalité pour les enfants, pour les contenus d'études, pour les enfants. Au lieu de créer une pression pour le président, il faut ça la bonne, il faut ça la bonne, tout créer espoir pour permettre à la casse pour prochainement tout ça la nous sommes bien. Le Congo a besoin de vous. Nous voulons un Congo fort, un Congo uni, parce que la force vient que dans l'unité. Surtout ça, jamais fort. Les Congolais ont toujours été vainqueurs lorsqu'ils étaient unis. Donc il faut soutenir l'unité pour permettre de créer un Congo dynamique, un Congo qui donne l'espoir à ses enfants. Merci, le président. Je suis flatté d'entendre encore Congo fort. C'est vrai que donc, ça veut dire qu'ils ont idéologie. Tout le monde qui voudra que nous puissions exister, que le Congo puisse aller de l'avant, à le Congo est la fort. Le Congo est la forte et la faible. Ça veut dire qu'il est la faible. Non. Donc, les retours fondamentaux, tout le monde est gratuit à l'école. L'ordre est juste, justice pour tout le monde, tout le Congo est senti à l'aise et pas naïf. Le Congo d'abord, les Congolais d'abord. Donc, papa Thierry Dalubaka, prenez-vous en charge. Tout ça, il y a idéologie. Donc, peut-être comment on a un dossier à Monisco. Bien sûr, on a quatre à Monisco, on a il y a tout Bazolinga qui est toujours pillé. Comme on a dit, c'est européen. Les Européens, ils ont deux pays. Surtout les commissionnaires, ils ont les Belges. Les Belges, les Français. Les Linga qui sont direct les Américains. Donc, guerre wana, le fatia beta direct, to beta diplomatie na américain. Donc, guerre wana kozali kozonga sima, kozomana bazo créer ba foyer d'état population o ekufi tozana bango ensemble mais Nzambe et il faut d'abord bazala na kimia président zali sima ya population mais moyen kolekate qui a décidé officiellement ezali accident diplomatique. Peuple o ito azali ko travailler na est, soyons prudents. Puisque mon gars a un dossier, il bien. Mais tant que vous avez un pour babébisa, batumba, balobate, talabatouana basali. Donc, on a précisé, tous les la population, biso jamais to kolinga peuple azala, bakufaka, peuple abazala na matanga, to kolinga te, et le kwan. Fachi pa kolinga te, population akufa, jamais. Fachi azali wana pour les peuples d'abord, les alliés solgants, les alliés comment on a, les alliés que peuple, les salam. Donc, tous alliés wana nandeko. Papi Congo fort, moi, nous soutenir surtout aux autres soutenir chef de l'État. Donc, soutien anga ezali na batutu o bazu initiative pour soutenir chef de l'État partout. Ici ka bozali na robanda oleka pour na kopesa kolendi sabino et puis na compte ya chef de l'État que batutu ba yeba que idéologie na biso ezali les peuples d'abord. To simbana main dans la main pour to tonge kola na biso. Tribalisme to changor permettre cellulaire. Donc, tout le monde a biso. Badongo miso, ba sambwe na bango. Bogoyoka nini? Merci beaucoup. Fachi beto. Une question, on a construit une question, yoka son. En tout cas, il y a mingi. L'information qui est besoin parce que vous avez réponse à tout. Bon, on a des inspirations à Tshisekedi Mulumba. Vous avez information belle, alors source d'information est à la nuit. Source pour. Vraiment la précision. Mais précision, c'est à dire, on a dit yoka son na koza na numéro ya monde entier. Ndenga na zao. Na koza na ya États-Unis, ya France, ya Grande-Bretagne. Makambo ezoleka partout na zoka yango.
numéro 1 peut-être na kozala yo koyeba information eleki na Afrique du Sud te mais nga naza nango ndenge eza boye koyeza information eleki na Congo bayebisaka te sans awa esali boye boye donc moi nazali wana mais souvent ezali idéologie ezali rythme ya exchange c'est que de Mulumba ezali école puisque sur IDPS ezali université politique donc mutu tout a passé na IDPS soki ozangi no mayele ozazoba s'il vous plaît peut-être kozala oyeki na fingi te mais na lobby na bato tout baza ba politicien na Congo baleka na IDPS moi personnellement na lobby que na leki bato oyo ya lamuka na politique na yebisa bango je suis professeur na politique yaga na tangi sabino ndenge ni basala politique ndenge ni basala na yebisa ka bango voilà comment lelo ba se retrouver place nini ba panzani en désordre montre na kwena ba yebite ba banda wapi basuka wapi or politique basala ki guerre contre individu mais je te dis oh judo nga nazana ba hectomètre ba konyata bango en désordre bazawa na ba vrai boxeur nazana bango soki ba meki mbuma wapi nazo donc biso tozana idéologie d'abord école tozana ngo ya Tshisekedi apesa biso idéologie donc ezala inspiration ya Tshisekedi de Mulumba Tshisekedi il était tout premier docteur en droit donc idéologie wana nde sala ke tolanda actualité du jour au jour donc ndenge tobetaka tolanda yango na média to relier yango na message yango moni bato bazalaka yoka son osimba nini ezali idéologie ya Tshisekedi et puis inspiration ya Saint-Esprit nyata borto pose question Jean Pouy toujours Eurotech ndeko na anti bosala combat makasi na Kinshasa mais bilili monana kité naningaki wana nazo poser question pour la bande na biso diaspora bande mususu pe bazana ba société na Kinshasa o etinda tunda bilili yana ba poto banini naningaki o ba momo puisque tolandi partout déployé pour remercier quand même bande ko wana te puisque soki lelo yokason komi yokason na mikili ezali ba Jerry mutu ba misa ba bilili ba Eurotech ba Dona ba maître Dona ba mama Meta Bijou Meta alors ndeko na ngaki vraiment message ezala dirigé vers Batouana puisque basali quand même musala pour ba yokaso bazala ndenge ba ko Paris. Premièrement vraiment zamba pambola ba otu na banda ba mususu na banda na tindika oye banda na papika mwasi na bandi na ba tozaki na fumu sabata tozaka na ye donc na banda ba mususu balanda kangai donc bazo relais message na ngai même Eurotech absala ka message même maître Dona ba meta musakoli balobeka yoka son partout bolandaka donc ba otu bazo ka chance peut-être bazo ka image na ngai pona kotinda yango ezali occasion ya ko pesa message puisque batu seri wana ezalaki ba congolais ba simbaki bazaki désespéré puisque ba simbaki YouTube ba simbaki Facebook na internet ezalaki pona madidi ya Martin donc eloko ezalaki yango wana bakei basombi ekomi stala boy mais or sur terrain ezalaki bongo te mais pour besoin information babanda puisque to bandi évidemment eloko liboso ezali ba journaliste tout oyo basala ke yoka son ayoka na Zambie puisque eloko pe ezali étoile ya motoko oko fina yango te hein baba ata osali ndenge nini son étoile ezali en Zambie donc c'est pour cela aux les l'occasion je ne m'attendais pas que le président Alexandre Botozani na Kinshasa mais Zamba pesi biso makasi to kuboneni papa Alexandre à côté na pouvoir les luttes comme parti au pouvoir donc ils allaient à l'époque bon côté ils allaient faire ba nyangala kata o ba petit apamba pambo mais UDPS tous à parti au pouvoir maintenant ce que tozoluka stratégie nini puisque libende moko ko lela tena loboko photo simbana photo tongeko na biso pouvoir les ya UDPS yango moko te ils allaient pouvoir ya peuple congolais couche nyos ezala bangala ezala baluba ba Congo ba Swahili boya toto ngeko na biso tala nini politique esala maka même en Europe opposition esala maka en Europe même en États-Unis esala maka ndenge moko na Congo ya Congo ezali nde bomba bomba sala boy oh ce n'est pas ça bazali prêt ya ko bomba oh je suis prêt à mourir et je suis prêt ya ko sala boy opposition on tala le siko basoki ndo yo ba mususu on a kata parlement. Oui, mais nous avons que tala oboyi na kati ani. Et puis ma kofi bazo beta na kuna. Ya moto zolo ba ke to changer culture, to adopter culture moko o ekozala
adopté dans le monde entier tout le système parce que les lots pour comprendre que Congo ce qui les lobbies sont aussi humanité talaba nigérien puisque tout le monde en Afrique ils ont un pays comme le Nigeria ba simba même ba sénégalais ceux qui dossier bazana dossier jamais comme un sénégalais aya na dossier té congolais tale dossier yango bango na bango bazo sila na l'aise makelele pété kofunda na pété bango na bango basila mais biso ba congolais funda ye kangaye muluba homo butoyo munyanga yote totika biloko wana toya na bolingo tata moko ekolo moko toya totoke ekolo na biso papa na biso kombo na ezali Félix Tshisekedi Tshilombo okita o mata obo ya yango kendeka ka signature po signature azuke ezali fachi be obo ya olinga te donc soki aboyi ko kene pete ba web c'était master o tena rien à voir o voyage wa te non yo balobi vanda donc au vanda wana le quoi le fachi permettre bataillon se va s'exprimer tous na bolingo to travailler to cha musala to cha bolingo na misala to ya sikoto construire mboka na biso merci na bawo to bala basala que yokason balinga kolanda yokason nazali wana disponible pour na bino ngai kombo na trésor yokason na lingi na poser question moko oyo na minute eza na mo actualité peut-être nano boyo quitter FCC d'accord pour le gouvernement transition. Dans information. Ouais. FCC d'accord pour le gouvernement transition. Réponse. Les années distraction. Il ne faut pas les suivre. Bayebi déjà. Bayebi que au moins pour tout temps aux là l'été au yeba que ah ero tongo lingetara. Vous comprendre. Bazo ba tongo lingetana. Voilà. Bazo mona tongo lingekotana. Donc babandi déjà ko yebe. Bazo yebe. Donc distraction ne faut pas les suivre. Donc bazana tenter ya ko transition ya nini papa mandat za la ya 5 ans. Na kati ya mandat tout ça de transition, c'est dit n'importe quoi. Ba beli maboma. Ba kende ko ça transition na Rwanda. Awa tozali na constitution où ezali mandat ezali pour 5 ans et renouvelable une seule fois. Et d'ailleurs bayoka na etala c'est na bisaki bino Lambert Mende à l'époque Mende azali ko l'article 74 alors bino non comme malgré le dialogue mais le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau chef de l'État élu par élection. Voilà. Maintenant mais nous aussi nous le répétons les combattants de l'UDPS nous disons au cas où que les élections n'est pas liées en 2023, Félix Tshisekedi est chef de l'État jusqu'à l'installation, même en 2023, même en 2025. Nous, autocolingate que tout changer constitution. Puisque Batouana Bazolinga Kocha troublé, Bameka, Congo, ezala na pasi, Toyebi Mayele na Bango. Toko ta distraction te. Au moins, Bazoka ne sala barinyo par-ci, Babelinde, Bazu fièvre. Bayebi te que Babanda wapi Basoka, puisque Fachi a reçu. Fachi a reçu les Congolais, Fachi a reçu les communautaires, hein? Voilà la gueule. Fachi, je suis là. Je suis là. Ok, merci Togo. Question, papa. Oui. Oui, papa. Comme yo au Tindra Basson. Oui. Tindra Basson na Basoda. Parce que dans le Basoda peut bazali peuple. Oui. Merci beaucoup, papa. Répression. Il faut ça le mariage, soldat peut obtenir un message. Oui. Peuple d'abord, ils font partie du peuple. Le message merci. Citoyen, merci beaucoup. Merci na fac de seigneurs sur la police congolaise. Puisqu'à l'époque, vous avez moins miette. Mais depuis Facha Koti, oyoka mutema mabe ya régime oyeleka bazana leçon oyo bakulo batei puisque régime wana bapimeli na ba soda maya komela mais Facha Koti ache bakam ache mai atongi bekole na kanchach c'est na bisi bino kete Fachi asali école bana bayisi bango kete 12 heures bête bana lebite moi je ne sors pas je dois rester puisque ayoki climat ya sale ezali kitoko abosane kete ere ya kozonga ndako ekoki depuis Facha Koti, en tout cas, les soldats ou tout va travailler. Puisque Bolingo a soda, ils arrivent par motivation. Et en fait, ils ont motivé Bino, ils à la l'aise, ils travailler pour Bino, ils à la qui wana teke pour Nakabira. Heureusement, bon, mon président Yassika. Et puis, ils ont mis en garde, ils ont mis en zinga, balé, que ce soit na kanchachite.
mesure wana tozo kopuyango bino ba policier bino ba soldat biskanyo se bozolanda yokason biskanyo se bozolanda bisona ndeko papicho Congo fort bozala uni bomoni président zobunda partout pour que d'abord ba américain ba laki boye boyo ka mission o facha zanango ba américain ba pesa qui marché na bangolais et pas Lorenzo ba moni Lorenzo azana moi zigzag ba pesi officiellement il faut ba former armée congolaise et comme très fort et comme pour Afrique mobimba donc mission wana zoma na bazo boye balinga banguna balinga ba tremere lokwana facha za mayela yebi comment ako de jouer lokwana ba sodo na biso ba policier bozo moral botika ka puisque ceux qui bozo komesana facha ko yakotangala bino ba pantalon ezangi ba poche pour moi ko bocha na nene te yebe merci beaucoup merci beaucoup le but on a maza pour na Congo peuple congolais c'est votre frère Papicho Congo fort tous en bandeko on se soutenir tous les sko ndeko ndezo kendiwana tous à rester un peu en contact pour tous la transmission d'informations comme tous message parole moko tout bande de message comme ça et puis c'est dynamique parce que nous voulons former vraiment une dynamisme oyo et au sein que nos congolais azala informer à temps et à l'heure na bande de journalistes na biso bazar disponible pour accompagner biso vraiment nous demandons vraiment de l'aide parce que quand nous lobby biso na de pesa en bon côté nous le faisons vraiment dans esprit ya mboka patriotisme merci beaucoup depuis Tobanda après ça va l'arrêter quand ba soutenir ye billet wana ndebiso na papa nanga azo soutenir bande rebelle pona car de pes oyo donc biso tout nous sommes obligés de se soutenir avant makambo vanda ndenge peut-être bato balingi ba mbongo ekotaka to benda ba bende na de pes to en culture na te ezaka mbongo approche na onde konanga pour soutenir biso soutenir pendeko to zali wana vraiment pour que non les Congo puissent aller de l'avant mieux et encore vite. Parce que vous soutenir biso, tu ne peux vite. Mais si vous soutenir Malembe, tu ne Malembe. Donc, nous sommes ensemble. Merci pour tout le monde qui va se déplacer les lots na pourquoi. Na ba balandi biso, tu vas partager message oyo. Il y a unité, tout ça bon moko. Banduku ya pensi, banduku ya Katanga, banduku ya Manyema, ya Kisangani, tuko pamoja. Tunapendana sisi wote njuu ya mugini yetu ende kumbele. Banduku yetu bankufa kule ku este tuko pamoja roho yetu na yenu iko fasi moja. Tunapenda kabisa njuu ya mugini yetu ende kumbele. Bana bentu bamuka sai bonso baji bihanda sika mya bonso nujia tujinenu bobo mo. Tujibaso ni jitunga jiji ya kumpala. Tuamfumo jitunga nyama komiko lubwa jitunga jiji ya kumpala. Tunubikila vraiment quand tu kajini ma division to quand tu kajini ma égoïsme to tu kaji bantu bamo. Bampangi na beto abandundu bampangi na beto matadi betu na vraiment na souci na tima na beto yake boala na beto yake kende liboso donc benu vraiment na beto ike batu mosi voilà qui comme le ngebi mateme et ko bimakaka betu vraiment boala na betu yake na fumu na boala betu fachi betu ke simanandi samu na boala na betu yake kende liboso donc tous ensemble nous sommes ensemble frères congolais ça fait longtemps que je suis quitté le Congo mais j'ai toujours ce patriotisme à moi de parler toutes les langues parce que j'étais partout. Mon père m'a initié d'être partout, m'a formé vraiment d'être un vrai patriote parce que j'ai vu les gens partout, j'ai les côtoyés, on était bien ensemble. Donc, ces idées de tribalisme ne peuvent pas nous envahir. Parce que tout le drapeau vert, on a beau benga na bango musika. Ba ambassadeur na biso. Il y a France, il y a Belgique. Donc, vous devez travailler. Les ambassadeurs, vous devez travailler. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et là, on a ce qui va tomber drapeau. Il y a États-Unis, quel que soit d'un point de cela veut dire au guerre dans la République. Et puis jusque-là, ce dossier était, fondateur, bolali. Donc, nous allons comprendre que nous avons une complicité. Nous avons un chef de l'État à l'endroit dossier. Donc, et puis justice na biso. Procureur de la République a saisi le dossier. C'est inacceptable. Aux yeux du drapeau, symbole national. Otombi, cela veut dire que tu te sens très fort. Oui, ça la guerre, il n'y a pas papa. Guerre, au drapeau est parti. Mais il y a RDCT.
justice, procureur, il faut saisir le dossier OU. Ces gens doivent être arrêtés et poursuivis. Bazonga pe na mboka. Baye ko sala boloko na makala. Tomona bango. Ah ouais, tomona bango na makala, bali mvunguli. Bongo tomona. Baya. Vraiment merci beaucoup na président Alexandre pour na soutenir biso, azaka pembe na bana na ye, azo landela, azaki wana azo coacher, azo komaraka ba note na ye. On va note na suka. Na ye baso na sa ba faute place din. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. En tout cas, Zamba Pambola Bino. Tout balandi biso monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Done.